Jazz Congo number one. Ça va bien, ça va bien. Bonjour fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Dias Congo, une seule chaîne de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, Dias Congo, tout sali de centre sur terrain, na Massina 43, pour na kolobela likambo etali, sensibilisation na opération Ouezaki lancée depuis 2019, Kin Bopeto, par le gouverneur de la ville, Jean Tsiningo Bilambaka. L'émission d'aujourd'hui est à Bongo préparée pour la kolobela yango na bourgmestre et la commune Yamassina, mais vu ses occupations, nous n'avons pas eu le temps de parler avec lui. C'est pourquoi Tolobisaki population na ye. Toza bongo na rai na Massina quartier 3 oyo toyaki ko décortiquer sujet na population na likambo etali sensibilisation na Kin Bopeto. Maintenant tozi papa na biso déjà autoropé ça bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman, les grands journalistes. Merci. Tu as déjà entendu parler de l'opération Kin Bopeto à Massina quartier 3? Oui, donc d'abord, cette opération est publiée par notre gouverneur actuel, Ngobila. Par là, donc, c'est-à-dire nous sommes les habitants de la capitale, précisément Kinshasa. Donc, ils sont très importants. Donc, mon d'autres dans toutes les communes, ils sont normaux. Vu que Boyoka déjà Yango, est-ce que commune Massina, est-ce qu'ils ont marché ou pas? Bon, la commune Massina, il y a des erreurs, il faut que tout faire parler. Moi, je suis comme notable de Massina. Il faut tout le bas vers la population, soit na ba autorité, ba joie, conscience na bango, ya koyeba ndenge nini bakoki kosala ba chrétien pour que raille na biso aujourd'hui raille on attend train bandaki koleka ah mais le lot train les gars susté ils a vis-à-vis ya manki ya salongo ti ebomi oui ti ebomi le loyo secteur na biso ya raille Massina précisément or que train oyo tangu salongo bandako salama très bien au bandi kobanda aéroport vers la ville Gombe, ok. Donc c'est-à-dire tous allez été un problème de transport, ça coûte trop cher. Non, Togoya na biso, ce que commis 14h, 15h, Togoya na gare centrale, presque population baebi. Togoya na biso train et tikoti na monokanda. Donc les lots, ceux qui na koki koloba pour na Kin Bopeto. Donc, c'est-à-dire, il y a un manque qui a organisation, il y a un chef du quartier. Le chef du quartier, comment on a beaucoup plus, c'est qui m'a pas il y a un pourcentage. Or que ce n'est pas ça. Nathan Yakala, Gougou Mesro, Lekara Massina, Pelende, Bilonda, Yanfou, donc, Babana Kosala, moi, Biloko Moko Boye, il y a Kosangisaka, chef, il y a un quartier. Naba chef d'avenir. C'est pour faire salongo. Salongo, il faut lutter contre les maladies. Ça, ce sont les maladies de les journalistes. Ils ont des maladies, ils foulou, ils ont des kala, ils ont foulou. Il faut que tu aies mingi na condamné na niveau ya chef du quartier. Chef du quartier, bisaka mokonzi ya commune, mokonzi. Là, il faut tout ça la de façon quartier nabiso et dans la propriété. Il y a juste le Kin Bopeto. Jamais gouverneur Ngobila a koya sala salongo. C'est nous. Quand personne auto vandi à quartier nabiso précisément Massina, net ko sala salongo. Mais il faut que Gougou Mesre azala déterminer tant tozolo ba salongo. Les mêmes jours où on a fait à la déterminer ce qui secteur et sali salon côté à la portée de tout le monde. Il faut tout soigner Mboka et baby lelo tokomobela ba typhoïde tokomobela ba malaria et coronavirus et
siko tozo kende wapi ngai appel na o lancé état que moi na masina na ndenge ya mabete donc c'est-à-dire il faut to bongisa commune biso tolongola ba haine kotongana koloba kosala soni non un jour na monaki gougumestre sali excellence ndenge na monaki na tresson ya BKTF avec équipe naye basala salongo et sengeli pe na gougumestre à part direction BKTF akitape kotoyo aye bape kosunga biso bana ya kotoyo po azab vient na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Tomoni toza exposé à na ba immondice na rai na bino et c'est juste devant ta porte. C'est quoi yo réaction na ezani par rapport à état de salubrité au bino Salité vraiment maman au kututé libo bomoni ngolo inde po mbula to isili to anelanga. Soki elanga te mais au telema ati. Bon to mona petit na rai oyo eza nango te. Lelo to mona ba kulumba lelo ebongi basali ba prince ba nini lelo ekobima pe boyo to ko se biso ne bon souci na biso za nini balongola kama bende na bango ya onatra oyo batila biso makadame banda aéroport Tigre central po abo sombule beti okokana kotambola te ama etondaka ba magoro do balelaka awa batsoti basotaka et puis soki camion eleka awa ya mapa talaka ndezali to so moi camion de kamwa muke soki fini ma ekoti na kati mais ça bongo eza mwa pasi salité moko ya tembe do ya zuwa na ebite soki nde nini po lelo pena nde boye soki ba rose la biso solution et pas ba konzia otomona moyen nini toko respect abonde za bo maladi pamba tobela awa po nini salité deki. Tant que jeune habitant ya quartier Mapela okoki ko suggérer ni na gouvernement na biso sala po na bino. Biso to senga ka gouvernement et moko azwa charge ya biso kotoyo o attaque au kolonga net ta BKTF po ya kotoyo na camion na voiture ça passe voiture bo ikotaka na ngote moto kuto koma na ngoko suka ka kuna soki moto ekota bo ponelanga biso to senga ni to senga gouvernement tel la biso place nzela na biso oyo oza to na principal moko nene vrai principal ce ba kolonga biso attaque mabende oyo ba tchedi biso boulevard Longa aéroport Tigre central et ça biso pe moi bien et ça pe moi avantage na biso potina rail et ça resouté train les carana ngote abo ndeza boye koma nango kaka fulu na fulu gouvernement to singa na e atele la biso likambo oyo na côté la biso na masina koto na quartier 3. Est-ce que vous êtes sûr que bourgmestre na bino vraiment défendre Rabino? Ah bourgmestre a défendre na biso te lobi kuto aleka kiawa boye ye moko azokansa tanet matiti boye bourgmestre okanga ngo ba otinska ngo na porte ya bato et pourtant kanga ya tala ba nini ba moto kisiana ya ba salbité akangisi ba tiango ba keko bwaka mais bazotinska ngo na ba porte ya bato. Est-ce que ça normal aki paranaye ko tout to éviter so ba bourgmestre ngo ba za rapé bana masina so pe ba botama pe koto avanda rapé koto to éviter nga una éviter so afanda koto mais na oka kaka bourgmestre ba akoma na sans fil maman mais a sans fil ezaka awa masina awa bureau ezaka pembeni awa po ayata boy voiture ne ekota boyete akosuka kuna pona po nini nzela za bien te nzela za mabe akiparane biso te tozala na biso neti to na bourgmestre te na masina o o chelanga mikolo kwa masa no boye bwe muzoba bweko o kasenga nalobi boye hein bolonga ba so image ah omoni ato ana commune ya Masina précisément na quartier 3 pembeni ya la police tala mais toroka mwa likamoka mwa babukumese na biso babosa na biso tala yo tabana yo bolonga yo pe longa beba so image oh tokoma benga bino bomoni ngo boye pona mbula ebani na te sembule ebani ato benga ngo liziba ya beteza ah nyose koma lokola piscine ibuluma nzengele kute kosa yango bakonzi ya mboka na biso malgré du virus ebola ngo ezala pete pona ndimite tozana ngo ta biso ba coopéra tomo teka na quartier
Jatini Ngobila, est-ce que a quoi aider population ya Kinshasa te? Pour na biso ba coopérateur songa copie na biso ndenge salaki. Est-ce que ce n'est pas normal tout tambola ka boyi? Hein? Et loko moko oyo bakangela makambu pe salaka te. Nalobi est-ce que déjà tout le monde a mutu moko oyo babimisi akufi na virus Ebola. Et si tout le monde a congolais moko yebo ya na virus Ebola. Boni ko sala peuple souffrance boy. Tala ne ba tu ba onyo kwa matane ba souffrir. Donc bana ba comme na ba santé mo lokola ba bwakela ba ya bwakela. Et petit passe pe mawa mais na sepeli na ndenge boye ko tala biso awa na kati ya quartier 3 en tout cas lo sako pona bino. Maloba o nyonso bokomisa yango pa na bango. Bayeba eloni ba osala. Togo souffriti na niveau oyo te. Poser question. Yo loba. Yo kosimba te yo loba. Yo loba kat. En tant que jeune coopérant, oko yebisa parce que peine oyo obino bosa romona lelo, je ne pense pas que Toropé ça encore nion ça pas gentini. Parce que bosa pena bourgmestre na bino. Bokoy ko yebisa nini à propos ya vie quotidienne na bino actuelle. Merci beaucoup pour la question tuningai. Pour la bourgmestre na biso na oyebisa yo, atikala kokoma ta na réalité. Na yebite so ayeba raye sala ko bien sala te. Mais à yebisi biso que fallait ça descendre sur le terrain à bona Kinbopeto. Pona Kinbopeto. Là yo mutolobi yango menga na tika koyoka ngo ata mukete. Et ça va biloko mongo bo c'est mensonge. Apparemment boza sur na ba konzi na binote. Toza na ba konzi oyo bazali ba chef de quartier, c'est ba pesi biloko na la police comme ya bango yanda kuna bango. Neti kanani. Ba konzi oyo ya chef de quartier et comme a biloko yanda kuna bango ba sela ngo nanda kuna bango. Moyena tanga ba komo na bango ezate. Poe comme rando. Zwanga image longo Saddam, garçon capable, garçon de l'X. Et loko o esala que non. Musale sala ma bien te. Babourete ya awa. Na la police awa. Babourete ya awa, ba pau. Ba botini, ata moko na quartier moko zwangu. Et comment ya bango ya ndaku na bango. Na ba famille na bango na ba na bango. Est-ce que vous citez ba kombo na bango? Bon, na ko citer ba kombo na bango te parce que tobo irando. Makambo nyonso bo informant déjà na bourgmestre to na gouverneur tango ya ka ko visiter bino. Bourgmestre atika ko tia makone na raité. Et bon gentini. Jatini Ngobila. Bon, Jatini Ngobila na moneka na zandwa. Jour apekisa watu bateka te. Jour abetisa masasi na zandwa. Bon, et les gars peuvent pas se faire mal. Ils ont pas moi. Bateau va souffrir. Ba on y a quoi moi. Ba que ne côté ka qui chata à vivre en accord. Yo pexi ba tu bateka. Au pexi ba société ni. Société ni au pexi ba. Ya on a loba. Mboka na biso. Toze la kaka nzamba sala ko sala pona bana Israël. Yango to c'est la ka nzamba sala pona mboka na biso. Merci à beaucoup, je vous présente je m'appelle Emmanuel Longo Saddam. Moninga ya bato ebele. Pona kobosa na te na bwaki basi na ngai banzete. Basi monene na kati ya Luasa. Na bosa ni pete. Glodi Motomosi na Lomba. Na bosa ni te je bouille pas. On appelle ça comment? Emma. Attends, je donne. Na bosa ni te prof mupanzi na yo. Soko soit image. En tout cas, merci à beaucoup. Nakei. Happy Box TV, c'est la télévision autrement. Pona bato nyonso bozotuna bolobi makambo Happy Box nga naza musika na kuzwango wala c'est facile comme bonjour
ok na site na biso happybox.com kaka nde bomoni bakomi wana obeti na acheter box okoti ocontacter biso tokoexpliquer comment nini okosala po ozwa yango epai ya badistributeur na biso baza partout dans le monde dans 48 heures seulement oza na box na oyanda. Happy Box, c'est le meilleur de tous les box que je t'ai connu dans le monde entier. Le chaîne tu te brûles pas, le film tu te n'inganes pas, mais tu es impeccable. Happy Box, connectable partout. C'est la toute première fois banda makambo ba box et banda box na yo ozotala yango tina portable parce que biso so koyebi box to branchera yango kaka na ndako soko bimi libanda obosani makambo ba box, mais avec Happy Box, ami de tous les temps. Regardez la télévision autrement avec Happy Box TV. Bonjour monsieur. Bonjour. Pourquoi vous avez la biso lisolo ya cause ya ba immondice ou etondi à la rail? Bon, biso na rai awa, précisément tout dans le quartier 3, na rai. Rai na biso so comme ko beba boy, eza tout d'abord ya mituka minene ndenge le kaka na rai. Et na ndenge pas tout appelle sur na carnivore te yango moni rai ezo beba. Na ndenge bato ba boka ba salité, bato ba boka ba fulu yango moni rai na biso ezo beba. Et étant que jeune, parce que tout le bac bison de belite à lobby. Proposition ni no ko apporter na population ya rai tout comme pe na bourgmestre na bino pour na colocation solution afin que pas saleté oignon soit loin. Premièrement d'abord na ba na biso ba population parce que bango ba konzi wana so di ba benga ba konzi bango balala na ba place moko bien biso ba na rai nde awa tozo souffrir. Bana rai fallait conseil so bo moto na sala bango non ba ba ki rai so kezo beba. Premièrement d'abord ils ont biso. Olé mutolungo le fulu na kacha ndaku yo bo ngo le na balabala wa eza déjà mabe déjà. Et na ke na peli sukota Toussaint. Toussaint aza bourgmestre maboto sepela kana ye. Sepela na ye to lingaka ye to sepela ninga ye ko zonga lisba donc c'est la biso na masina. Mais eloko to komi ko regretter Toussaint aye la biso mamba corona te aye la biso ne mamba bongisi la biso ba veni. Aye la biso mamba corona il faut que na ba ipel Bangalé ma commune qui corona ezali biso a corona ezala on te pas corona ezala via ba salito kaka ezala ba kaya mais tout ça déjà attaqué la maladie de corona lobby aleka kiawa ayoko attaqué ba ayoko lobela ka mingi ma corona tout ça na pesa message pas na yo tala biso a to abanyama note to abanyama note ba mère biso ba débrouiller ba biso le ba débrouiller yo za boa mutu moko to vanda no na bureau c'est la ka ba moko mariage ka biso azola bongo. Ouais, au lieu biso on biso to vivaka boy to vivala boy ma mère biso ba teka la barai bandi ko biso ba teka yango molimo au lieu to ya mo minene yo so oliaka e pa na kuna mwasi na mutu na bino FCC donc initi la lobelebele ayebelo ro lwa sala ata mala mitu ka climatiser wana chiko mbuya batu soki ala bolinga ka yalinga ila biso ta debeli mo me ba zelwa to ya mabanga balinga ba bwaka ka ina biso linge bonga atika ko distrait biso oh tout ça ato sepela kana la mambo ba ndeko sala ya kala mais pour le moment le la sala mabe biso to la besoin na été soki ba chine biso bourgmestre musuba changer biso tout ça to sepela na lisusu te ar to sala ki lobi to lingi na biso lisusu te bon état de vraiment ya rai awa local bosona no un ezali résultat ya gouvernement où est passé où les gars où y a M. Joseph Kabila ndé cause nango za rai o so tali na ndenge ya décentralisation ndenge ba kabolo bani eza gouvernement le bosono ya national parce que train o rai o eza route tronçon numéro 1 aux relie entre ba commune Belé Gombe Masina ba blo Belé même maintenant ba sorti muto ba tchaki wana ce qui ba pika ilura liboso ba sana rai po train et kindaka même so embouteillage wana ya sorti mutona ngaki pesa moi balance nzele baby yango mo ba cause commune lelo oyo suite ya gouvernement résultat gouvernement passé et message ni ko lancer na bourgmestre na bino ya Masina. Bon message na ko na bourgmestre ya Masina ezali au mo ba responsabilité na bango bazango non na amete lozo mo bango zana ba frais ya fonctionnement exact. Na il paraît ils ont signé à pèse bango 10 000 $. Il paraît c'est vrai. À pèse bango 10 000 $ à chacun. So yeb sanga 10 000 $. Tout ce quartier 3 quartier 3 Masina.
toujours à chaque avenir ça sont combien d'avenir na 10 000 $. À traiter Simbate, il y a un président de la République où tu as non c'est quand lavage jamais à Pamba. So talent moi quoi. Exact. Tout n'a pas bazar. Est-ce que vous beaucoup beaucoup c'est bien. Ça la sondage, il moza la caméraman. Ça là tout n'a comme on bon. Ba ebité. Ça n'a aussi que yo moza c'est le terrain tout n'a. Azati. Quand on est lobby aya qui aussi ba décision méchante ça. Ko panza blora batu. Bablo ndenge ni musala batu o ba agenda caché na bango FCC o ba yakindi yango ba ko bimisa yango. Alors qualificatif ni boki ko pesa na bourgmestre ya bino ya Masina. Ya Masina. Au salle là ba tâche ba pesi était na gouvernement. Merci. Pour la tâche ya bourgmestre azara bazana chance pour élection municipale na locale et salamité. Bango ba pesa Argentine merci na ninga nommé bango wana ninga te bango wana. Ceux qui balaki batu au élection na locale municipale et salamaki. Je crois peut-être même sous des bazana en même temps na limite si population Masina a 1 million 100 personnes mais attend deux fois à cause pour yo mozo monango insécurité nous n'en parlons pas a on a mis sur le bakou da mingi to lo bangana to insécurité pour la caméra na bino na micro kendi pour chaque fois qu'on nego marape à point ni un bourgmestre azan représentant il y a gouverneur il y a ville pour bandi président de la République gouverneur de la ville bourgmestre ti akiti na ba chef de quartier na ba chef yari yé bourgmestre azali représentant il y a autorité municipale gouverneur de la ville yé même ta représenter azala ba agenda ba sala misala même ba sala misala ti skoye bisanga finalement to sala fera mo be muli ezali insécurité ku globalité sa liberté ku n'en parle pas ta la foule. Est-ce que Kinbo Peto est actif awa et Kinbo Peto to ezali ne Kinbo Soto Kinbo Peto teze Kinbo Soto ne yango ba elibiso Kinbo Soto Kinbo Peto ngozai Kinbo Soto parce que binomo bolini pesa Bosoto parce que Bosoto na ça sina zolo ba awa salongo ba ça médite mais a to pesa ba 200 francs ba 300 ou ba policier ba zwaga pourquoi ça non oh ba ilo kwane be bien ngote même temps na soki na zandouana partout yé gentine bien ngote pour na mon avouer que ezali Kinbo Peto aba non na boulevard wa tala boulevard na ezali zano salité wana za miroir comme doit tala ah on na nini mais est-ce que tala ah kuna no ba salité bosko biso aba sande zomona ke zo pour na ngana ko bagena mona bazanti ba stagiaire hein ba yeko meka ko là mais avec le temps. Bonjour papa. Bonjour maman. Pourquoi Rai est comme Iboé? Bon, Rai yo biso to kolia wa to botami wa to ebi Rai Iboé. Biso le to zokola to ebaki Rai ezali place moko propre, ezaki na mabanga pembeni, cho ya sep ezaki mopanzi wana. Wana ezalaki chaque dimanche l'air train zo tambola te, ba tu ya on a travaillé ko leka bazo bomisa. Mais sikoyo to ebaka te on a très kufa ezalaka to ezalaka te. Ceux qui peut sous ma camote, l'État peut ça tel comme sous ta rayo. Pour rayo, pour na boyena belanga. Ce boyena mbula, ah ouais, ça ne place pas. Bako chapembisa ko boko ama. Na place ondongo monya. Bon, bako taka o comme dirigeant, to comme président, to comme nani o bando ko diriger, pour na ko raisonner un jour au sale loko mo pour na peuple, pour un jour là au leka. Ba no raisonner pour na yo. Tu habite ba dirigeant ou ba biso ba kotaka la mboko, ba kotaka pour na ba raisonner ka pour ba s'enrichir, to ba kotaka pour ba raisonner pour ba sala loko moke. Un jour ata ayebi ka koleka, pour mutu mo ta over internet. Eza na bato pe ba zaka na bamboko ba leka, mais to raisonner ka bango pour na malamu ba salaka. Mais na mboka na biso eza na bato te ba salaka ke a raisonner ke nazo kota ngo po un jour ngana koleka, mais bato ba raisonner ka mingi pona nga. Bato ba kota na mboko ba raisonner ka ngote. Bon ba raisonner ka lokola ka ninga koti, azo raisonner pour la libumu na ye. Surtout les députés bazala bito bayaka mingi na masina bayela kande po bayiba biso ba voix so pesi voix so ka kuna komi kota nenda kuna ye atala kama kamona akoyaka pe susu te ko leka ka koto awa bozo leka la ba kamia po bo mona ba nilanga awa kamia leka ka te lokola très kufa kamia leka ka te o full o zo mona o full ba kipaka la bango eloko te. Étant que jeune habitant ya Mapela, c'est quoi qu'on proposer nini na secteur na yo? Na ko proposer que suivi na nous ezalaka pas ba bourgmestre. Les bâtiments bourgmestre zaka pona bureau te. Les ozo sala eloko na ko loba atanga na ko loba nanga.
est-ce que ce qui est commis n'est pas na bango balande la rapé suivi pour atteindre le lobby n'a qu'on proposer dans la zone petit peuple au colo baketo sala boy mais ba moyo biso to ko tia biso mo ata ba lobby salon yo ye salongo ezate muto yo senye 200 francs senye 300 francs non salongo eza o exiger batu nde ba sala salongo ezaki oye na biloko ba matériel opesi batu osala nini ko tia salongo mais salongo ya biso ezalaka nde muto ye et comme une chida basoda ba yeba 5 biloko 200 fois 300 fois et si linga ce qu'on appelle 200 fois on appelle 300 fois là oya kangal suki na okoma na osala ngote po na futi déjà mbongo na yango soki bakolinga basalaka loi pe balandelaka loi suivi ya loi nde bomaka mboka oyo suivi ya loi ezalaka te na mboka oyo eza lobi kaka ninga landele ngo 2 jours 3 jours esili batiki bavani na bango bato bakotaka na mboka na biso bakotaka te po bayeba ke un jour ata vani wana kolekaka il faut yeba ka koleka et kozala mutu musu akoya mais là yo koleka histoire nini otiki lobi na mama moye kutaka loba ngo tata to lobi est-ce que bato basala kana ba vote ngo est-ce que ngape nde naza wana ndimaka te ke nzambe mutatindela ba atindaka bato toute autorité vient de Dieu wana suka na Bible oya biso toute autorité vient de Satan po mutu nyoso akotaka na mboko akotaka o ba peuple balingaka te po soko mutu alingaki mina peuple abiki nazala nzoto nazala makila na koki ko sala quelque chose pour un jour ba raisonner mais bato bakotaka soko tande azo raisonner l'air azo avant kota azo tinda bino azo mona ke mutu akoza quelque chose soka koti abosani wana akomotela s'enrichir akipe kazaki na tipité akipe kasaki ne lokote yango ne robe bakipaka bato azo kota il faut azana na moyen pour les raisons moyen yebike na ko bakisande un plus pour ba o ba petit peu ba souffrir te oya biso bakota kande pour na mabumu na bango eloko ezobuma mboko ezani bozo kotisa mutu oyo banda bota masoma ta lupangu te leka akomi place wana akomo bule lupangu na ye akokipe bato ta na kokosa pona koyiba voir yango no moni tozo souffrir na mboka o nesi banani kasi na kotanga komo ta totala tangi kombo bazala matoi te bakoto na biso bazala matoi te eloko ebomaka nde yango wana na kotanga kombo te pona nini kozi na kotanga kombo te ska mama yo mona te yo zo mona te ozala mboko te to bandina nu tala ville na biso tala machine ndengeza tala machine ezalaka boyete lek bacho wana ezali machine oyo ezalaki boyete ozalaki tonda oyo kanga ba photo ba photographe bazo to kanga ba photo mais lelo tala na yebi te on a très kufa soki on a très ekufi ka pona train bakoko changer biso te bango kaka eloko moko badindama wana eloko moko prince wana kaka changement bazo babakisaka biloko babakisa banzela minene batronçon minene bakokotia bamoni ke bakokira ite batieli biso te ba prince bakotia te bazo wela kaka bakisa kuna babati ata tolobi bakosala biso eloko te. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Envie de voir vos chaînes préférées du Grand Congo, africaines et autres, obtenez pour Happybox TV. Happybox TV, c'est des chaînes live, des sports, des films et des séries sans limite, des théâtres de chez nous, avec des chaînes exclusives comme Télémaboké, Cinépack, Maranatha TV, Excellence TV, Boulevard des Stars TV et autres, des dessins animés à gogo dans plusieurs langues pour les enfants, des chaînes religieuses et chrétiennes non-stop comme Hit Gospel, Christos TV, Pactol TV et autres. Avec Happybox, ne ratez aucun événement sportif et tous vos divertissements. Avec Happybox TV, vos chaînes préférées accessibles directement sur le smartphone et tablette à partir de son application Android. Des chaînes à gogo en Full HD et 4K. N'attendez plus, achetez votre box Happybox TV à 50 € plus un mois de gratuit. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Fidèles téléspectateurs de Dias Congo Télévision, une seule chaîne de la diaspora congolaise, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission au Kinshasa aux 1000 visages. Durant laquelle Tolobelaki Likambo est allé en salubrité dans la commune Yamassina, précisément dans le quartier 3 Mapela. Binomo Bomoni, comment la population a péci par raison à s'expliquer devant le micro de Dias Congo Télévision. Et merci à toute l'équipe d'être là. Merci Nabino parce que vous avez été devant ma poste téléviseur Kolanda. L'émission Nabino au Kinshasa aux 1000 visages. Oyo et Bombelibino, un sujet encore très important pour la prochaine. Merci et portez-vous bien. Bye. Just Congo number one. Ça va? Yeah. Ça va bien.